tondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bolamuka mbote mbote na bino nyonso bandeko bomeseni kolanda biso bongo na eteni Angola mbote na bino bandeko bolandaka biso bongo na eteni ya Congo Brazzaville mbote pe na bino banso bandeko ya diaspora oyo boyebi kolanda biso de partout dans le monde. Pona mbala yoko lisusu émission Bayindo Bolamuka ye lisusu o mabota mabino pona kokoba bongo kolamusa moindo na pongi lolenge elobamelaka mposo ye uti koleka to tilaki bino to sololaki na bino o ezalaki bongo manaka politique tolobelaki bayi politique lolenge kani baze ko manipuler génération ya lelo tokomona boni opposition aze komitia ennemi ya bayi pouvoir ba mitiei ba ennemi ya ba opposant nani aze kofuta ba pokase eze population kasi lelo to lobaki tokomeka lisusu kozonga na ino lokola tolakaki bino désormais tokozonga ka mingi na bokala epai kani tokolakisa bino parcours ya lisanga ya futuka vana pambo vidila badebakani nesongi ya nzila mfumukusu kia muzala mpanda na Angola président ya bangunza pe bongo mokambi ya religion africaine ayebaki na kosala na tango yonso na bisika yeto uti bandongwanaki tango iso na bapasteur bakomisaki bapasteur na esika oyo ya komona ete christianisme ezalaki bonzambe oyo loposo pembe akumbaki pe yango ekoze ditor na mabele ya Afrika yango ekumbi pasi pe bongo yiki yeze na mabele na biso bayindo na nzela ya christianisme nde botaka boumbu bateki moto moyindo lokola koni histoire wana banso totangi na bitelo atako babombaki mingi batangisaki kaka mwa moke po tozonga te na masolo na biso tosukaka kaka na bayi christianize te islam pe ayaki po yalakisake soko christianisme ezalaki religion ya violence eyaki na pona kokonza bango ba musulman baza religion universelle prophète Mohamed aze pona bayindo banso nde yango to kalaki to lengeyaki pona bino mokolo mwalelo doba ya nesongi ya nzila mfumukusu kia muzala mpanda na Angola tango wana na Canal Futur tokolikia ilali penza mikolo po débat yeze ya 2003 nesongi ya nzila na Imam Bankita oyo baze pe mitu kuna na Islam tokomaki te na esika nesongi ya nzila balakisaki bango ete Islam pe na tango nango eyaki kaka po esala moto moyindo moumbu ngai na meseni koloba soko bilili bize nalingaka penza koloba mingi te tokenda soko toze kobeta nkota yoko na bandeko bazene teni ya regi tokenda sika wa totala o ezalaki deba ya nesongi ya nzila mfumukusu kia muzala mpanda na Angola na Imam Bankita na Canal Futur tolanda. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, surtout besoin de terminer, auto-révéler dans le Coran, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins. Ce que vous allez na tembena ola kitisi, bon nous kaba témoin quand le bon bimita de que sourate mon côté chapitre mon corps. Oye kokana oyo, pe bo benga ba témoin na bino, ba témoin les idoles que vous adorez. Que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Ah, vous ne pouvez pas avec que na témoin avec une même badjine. Hein, par exemple, témoin, oui, ça c'est bango, ba benga bango, ba tiam ki bobimba, pour ça c'est bon pour ça sur la moko. Là, par exemple, si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais. Parez-vous donc contre le feu.
qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Fin de citation. Merci, Madame Bantita. Avant de continuer, verset au Tagin, Branda Bobli, Yende Avali Komokisa Moula. Ah oui, à Bimisi. Si, alors, et Bimisa, Milona et Bima, pour Bilobolia. Message, on a toujours en Akatia. Yakora, oui. Est-ce qu'on va pas me poser dans la question de. Est-ce que yo, un message aux Zaki, ils ont un message aux Ali contraire. Na oyo lobi est-ce qu'ils allaient contraire na oyo tout le bâtiment que nous avons bien des mutaza kono sa mbula et qui t'a na mabele et ko ebi misaba mbuma po batalia est-ce qu'ils allaient un message yo zali na ozali ko contredire message dans la carte o eza o to dit sikoyo na bible message na référence dans le Coran papa ko est-ce qu'ils allaient un message mususu o e contredire makambo Coran tout bolo matondo mingi na koyanola yo boye était principe ezali moko mais ba marque ekeseni Toyota ezali marque japonaise, Peugeot ezali marque française, mais le même principe ya moteur explosion. Alors principe oyo bakeli nango mokili ezali moko, mais chaque race nzambe se révélé pa ina bango ndenge nini bakotambola na droiture na ye. Donc ndenge koloba te ke soki mbula enokaka na Asie, enokaka na Europe, enokaka pa oui nzambe anokisaka mbula pa mais na bandi lelo mbula enokaki awa parce que nzambe anokisaka mbula mbula lelo enoki awa mais na bandi soki tokei na Gabon lelo mbula enoki te omoni sikoyo nzambe anokisi mbula oyo anokisi mbula te na Gabon sikoyo nzambe mosusu parce que ye mutu anokisaka mbula sikoyo anokisi mbula awa na Gabon enoki te. Merci mingi papa Mpuso obandaki bien le principe. Le principe nzambe akeli principe ezalaki mbula enokaka sikoyo koloba ke lokola mbula enoki ate na Gabon ofet enoki awa te ke nzambe alobi mbula lelo noka et soki tolobi ke nzambe abaki lelo mbula noka c'est que econtredire maloko liboso koloba ke nzambe akeli principe le principe ela mbula ebetaka soki mbula ebeti ekobeta te kokatana le principe est là mbula soki ebeti na este lelo le mosusu lobi kobeta na oueste le principe est là. Le problème est qui a créé ce principe-là. Oh, Mboula et Lelo et Betty, Kune Betty, Lelo et Betty, qui a créé le principe? Maintenant, Mingi, la raison qui sont quand était ni dans quel principe pour les saluts des japonais, le même principe d'acquérir notre kabasu sur qu'on appelle la messe de notre. Parce que nous avons la bine en denguewana, et nous avons ya. Et Yano, donc à permettre. Ce que tu est-ce que tu peux faire une forme à réponse ou bien tu peux faire une forme à réponse? On peut faire sa forme à réponse. Ce que tu as clair, c'est de rétorquer question de tout ce il faut essayer de savoir rétorquer et non tant qu'on a il faut que tu ici pour rétorquer question. Ok? Si quoi question on a le principe que nous la ce que Bettina est lelo na ouest ebetité une beti na ouest lelo na est ebetité qui a créé na yanola yo tika na yanola boy ne bandeli même il y a émission na biso ya mbala liboso tant que ko sala émission awa na yanola ki binote nzambe akeli likolo na azali moko kasi chaque race azali na nzambe na ye alors soki lelo mbule noki par exemple biso awa donc batino pas basengaka na nzambe oyo ya bango azali nzambe ya race na bango bakozula yalo na nzambe na bango parce que omoni problème c'est là on rétorquer c'est problème rétorquer papa Mpuso omoni problème oyo tozali kopenda nango na kati ya parce que ntango ozoloba ke race na race ezali na nzambe nango c'est so tozwi kamo typique race noire eza na nzambe nango c'est pas correct. C'est pas correct selon toi et non selon la divinité de la création. Papa mais oui. Mais oui, c'est le yo. Parce que avant yo avant yo botama nzambe abanila yo te avant yo botama nzambe existaka déjà. Alors bah étude oyo message aux opérations le même étude ezali qui mené des années avant yo botama. Lelo bakoki koloba te que il existe un Dieu pour toutes les races noires. Non, parce que chaque tribu, chaque ethnie, chaque regroupement socio-culturel que vous retrouvez en Afrique, basé sur la conception d'abord il y a divin, il y a bango moko.
ce sont les études que les grands savants ont menées et puis aboutir à la conclusion. Alors, tant que il y a un Dieu pour la race noire et contredire Maloba, il y a un pour la Maloba, et contredire il faut la preuve effectivement ils allaient contredire. Ok, Galilée, quand la terre tourne autour du soleil, et puis il au moins, il y a aussi quoi. Galilée avec le prophète. Oui, avec le prophète, mais bien sûr. C'est là. Quand on a qui mais quelques siècles, mais quelques années après, ça fait ça qui est raison. Au moins, tout le monde n'a pas eu besoin aux instituts supérieurs pour ne pas aux avocats. Matondo mingi ngala koyebisa ok forme même au map monde des années lancé défi sikoyo forme au map monde des années botelemisa Afrique boye c'est une fausseté il faut Afrique là donc map monde il faut bolabisa yango parce que maye mataka ngomba te na prendre yango sala siko recherche na yo na nouvelle version oyo papa nkusu apesi oyo bato mosusu bapesi nano te me papa nkusu apesi yo yango kende siko tala ke maye mataka ngomba te forme pour dessiner la carte wana ezali yango te omoni mais le problème ezali nini parce que simplement bozali bacontemporain botangaki mpe ya bino bamikanda bozali limité parce que so na bike boza limité mwana ake kosala défense na ye atangaki balivre akosala kaka défense na balivre mais aleki te mutu oyo abimaki akendeki barecherche mpo avivre apalpe baréalité boye na miso omoni différence yango wana parce que oyo bayebisi yo volcan otangi volcan na mokanda yango lobi mais moto akomaki esika volcan ezali amoni volcan azala plus de détails que moto atangi na mokanda parce que moto atangi wana apesi kaka barésumé e bokoyebisa ngai te parce que le grand savant basi bakomaki na baconclusion que tout esilaki nzambe aza vivant azocontinue baréalité oyo nzambe alobaki na bato masolo asololaki na bato na époque même baprophète mohamad nao balilelo wana neti mituka ezalaki te mais lelo le mosusu motu ya ntango wana bakokebisa babi soki ozokende na mpunda yebako ndenge okokumbela yango mais lelo bakoyebisa motu ya lelo teke ndenge ozokende na mpunda motu ya lelo bakoyebisa ye ndenge ozokende na motuka omoni sikoyo donc problème ezali nini problème ezali ke mpo na bino lokola bible esi eloba to coran esi eloba c'est fini mais alors que monde eza kokende soki barabe na période moko babungisaki bonzambe mais avant prophète Mohammed aya est-ce que barabe bayebaki nzambe te mais bayebaki nzambe omoni mais sikoyo permettez mais siko prophète ayaki mpona kokorrige oyo bango babebisaki wana babungisaki mais lelo nazoya motuna na ngai asuka soki bokozala d'accord ou pas ezali omoni problème eza s'acharner te ezali manière yango lelo tozali kokoma comme soko lobi baarabe bayebaki nzambe yango soki na kati mpona nini napesa na imam Bankita soki ayaki korépondre biso parce que ye atangi islam oyo ebandi fait na islam comme institution ebandi kuna baprophète Muhammad ntango aye baarabe avant avènement ya islam imam akoconfirme so nazali na libunga bazalaki na badieu ya bafamille chaque famille alaki na divinité na ye. Il y avait des divinités de famille. C'est-à-dire le peuple arabe. Avant l'avènement de l'islam, le message du prophète a dit la divinité, la famille. Chaque famille a une divinité. Ceux qui ont une tribu, chaque tribu a une divinité. Ceux qui ont une ethnie, chaque ethnie a une divinité. Et l'avènement de l'islam, na péninsule arabique, et il faut casser Babylone pour nous rebattre. Il n'existe pas de dieu de famille. Pour ceux qui, chaque famille, ma famille, ça combien? Pour chaque famille, ça n'a dieu. Finalement, c'est quoi? Nous avons qui m'a zali wapi. Et on a besoin de ça. Malobata et même Bankita, Kolandana. Message oyo prophète ayakina ezalaki mpona kocorriger to mpona koconfirmer pratique badivinité ozalaki déjà liboso bonzambe ozalaki déjà na péninsule arabique
islam yaki koconfirme yango to yaki kokase yango mpona epesa philosophie to message ya sika mpona likambo etali bonzambe. Réponse eza oyo soki olobi ayekende kokase yango mpo bazongela divinité ya solo kobanda époque ya koko na bango abraham ti epai ekomi na ntongo mohamad salam. nalingaki na complete eloko moko ndenge ndeko atuni question mais je sais que alobi biloko ebele map monde oyo apesi carte géographique ya afrique ndeko akanisi que carte géographique soko dessiné botelemisi yango boye. C'est comme ça qu'il croit. Voilà au niveau, il y a raisonnement. C'est mon frère, il a dit mais il faut t'avoir. Carte, ce qu'on a dit, c'est que vous avez une carte, bah dessiné à boye. Ce qu'on télémisi, et les gros bateaux qui téléma boye. Mokili, ezali boye. Horizontal, ezali kekei boye. Plat. Mais tant qu'on dessine en gros, on tient un mur comme le corps à vertical. Mais ça, la verticalité. S'il vous plaît, moi je vous dis. Olalisi yango bo elalinde mai etambola kabongo boko mona pe mai ebandi awo na katanga fleuve Congo et que ozomona ezolanda ti eko bimatina banana eza côté de maté donc ndeko foyo boko corriger muke vision na yo kati ya côté de maté mo kilezali boy et puis makambo ya Galilée na kati ya Coran ezali Galilée nde asalaki erreur munene yero bakina zwaki yango na Coran parce que Coran est avant Galilée Galilée zaka mutabila parce que même Copernic Copernic a dit qu'on contredit théorie à Galilée justement Copernic ayaki oyo nani oyo Napoléon Bonaparte 3 ayako zwa sharia na kati ya Coran na Égypte en Égypte mais on a bake na zwaki na Coran albi non ça c'est le droit canon c'est moi qui ai inventé ça donc on est zéro covid na kati ya Coran droit canon ou bien canon donc biloko ebele il y a ça il fallait appeler sa source d'inspiration mais akasaki yango bamonaki azali mayele te bakende kokomaye bon omoni tokobanda islam ebandi na Adam islam prophète aye na message aye confirmer islam oyo ebandaki na Adam ti ekiti na banowe na Abraham tout ça là prophète aye na islam asekate ce n'est pas une innovation ndenge nzambe abindaka na Coran aye confirmer message aye confirmer c'est-à-dire que bato bazongela bonzambe ya solo oyo ebandaki banda ata kosambela ti banowe basambela kine nzambe wana ya solo kosambela toloba po akatiki ba à partir Ismaël nde ayi Mohammed te tokotangela yo 5 générations ya bana ya Ismaël oyo bandeko bayebaka te les informations pour bino que bato na pe bakoya avant prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bima na Mecque mais bakoko nde bazongisaki bato na nzela ya Ismaël na nzela ya Abraham ti bakoko nyonso bana ya Ismaël nakotanga 5 générations Ismaël abotaki Kinana azalaki chef de tribu azalaki pe moto oyo ayebaki nzambe aza koteya bato nzambe oyo babana te yaki Ismaël donc l'unicité de Dieu tawhid nzambe oyo abengi Allah sima ya Kinana kobota Quraish pe d'ailleurs eza pe na tribu ngo Quraish na Mecque oyo baza kolanda koko na bango tangu bana ya Kinana baye kobebisa bo nzambe Quraish ayiko zongisa bona nzela wana ayiko raviver bongo bona nzela wana sima ya Quraish tozana Abdul Manaf sima Abdul Manaf tozana Hashim sima Hashim tozana Abdul Muttalib wazali koko direct ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yazalaki chef ya Mecque. Rappelez-vous histoire mais pas dans les historiens bon bien tango Abraha uti na Ethiopie na Bisini tango wana aye parce que ça kinda konza moko kuna poite batwa kina usa pèlerinage kuna mais amoni kina Kaaba na Mecque batu wazo kile plus pèlerinage na Kaaba kuna isala ke kana bifuto buko nda kanza miona Kaaba wana oyo Abraham tomaki to buka yango comme ça batwa kile kaka ba descendre na Ethiopie na Bisini aya kina balin da ba éléphant na ye d'ailleurs na naissance du prophète ba liako mina événement éléphant sorte financière de film bezawana le tango Abraham ayepo aboma ndako nzambe wana akutanaki na nani na Abdul Muttalib koko ya prophète ndiye azalaki chef ya Mecque pe il a ko garder al Kaaba wana temple na Abraham tokaki wana ndiye alobi papa aboteli biloko ya Abdul Muttalib abi obote bani mananga bezo sila ngango oyepona bukasenda kona kende azana ndako na metre nango okuta na metre nango kuna sikatango Abraham pesi ordre na armée na ye bakende ba éléphant baboyi ko tambola nzela ya Kaaba bavandi na basoda likolo tango batelemi bazonga na Éthiopie ba éléphant bazonga mais c'est quoi miracle abali ba éléphant mais pourquoi tambola bazobeta bafu mais éléphant boyi ko kende kuna siko nzamba tinda ki suratu fil na kati ya Qur'an na kotanga ngoso benze ta Italia wala kata Qur'an nzambe atindi ba irondel bazo ba pierre na kati ya jahannama na kati ya lifelo ba pierre ba banga ya moto nde ezwaki lokola bombe omona kamera jana forma irondel
ndeke wana bazwi babombe mabanga ya moto na bec na bango baza kotangisa yango likolo ya soda moko ya braha so batokisaka bono donc eza nde bongo donc ezikisi na soldat na baéléphant wana basiki voilà sur notre fil ndenge nobiko na kaya nani wana merci beaucoup Imam Bankita tokomi pratiquement na suka émission na biso mpona lelo tozali korapele kaka na baauditeur ke ezali branché na canal futur émettant 107.4 MHz autour de l'émission na biso comprendre l'islam et puis thème na biso ezali quel est le vrai message de Dieu bandeko balandi bomoni ndenge débat lelo ezalaki ou le esali ke moi badébordement ya moi mike esalema mais tozali posé bainvité na biso bazali wana sauf ezala na volonté na bango mais mercredi tokokutana lisusu soki nzambe akolinga autour ya même thème avant tokosenga na technique moi 4 minutes kaka moke mpona kopesa 2 minutes na bainvité na biso mpona koconclure mpona lelo papa Nkusu matondo mingi na bandi tokosukisela kaka na eteni wana lokola ndeko imam aza d'accord na biso ke basengaki bazongela nzambe nzoka kozongela elingi koloba bayebaki ye liboso mpo soki boyebaki ete bokoki kozongela ye te babungisaki kasi eloko ezali ya motuya bokomona ndenge debango eza kokendela ezali kaka mpo esclave ezali motu abungisi identité na ye alors arabisé donc esclave arabisé akolobela mingi bokoko oyo ya bakonzi na ye baarabe esclave mpe occidentalisé akolobela mingi bokoko oyo ya bakonzi na ye baoccidentaux kasi oyo ya ye moko akoyeba yango te yango nde eza kosala te ntango koyebisa ye oyo ya ye moko akokóma na dute motema ekobetabeta makasi na bandi mpona conclusion na nga bandeko bayoki ezali oyo wana te bino bayindo lokola bozali baesclave nde boza koyeba bokoko ya bato mosusu sika oyo nzambe alingi boyeba oyo ya bino moko yango sango oyo eyeli bino nde na bongo moko na moko oyo ayebi bokoko na ye te oyo ayebi mayebani kaka na bokoko na ye te tika olandaka message oyo papa Nkusu ye na yango mpo ete ososola te biso bayindo lobi tozalaki boni lelo tokomi na esika nini mpe lobi tokozala na esika nini na bandi tokokuta na mokolo ya misato tokoya mpona meme sujet tokoba na yango malamu. Merci mingi papa Nkusu Mambanki. Oui, merci na banisi ya suka na ningali na senga na ndeko na ngai papa André nayebisaki mokolo na aya tosolo keza masolo za bitu pate mais ayaki te mais aza makasi koloba telefone mais oya te aza makasi koloba papa na telefone mais yaka na bengaki professeur pana ndenge kotola papa Nkusu toni te ezalaka pe papa Nkusu tosala biso tosakana biso pe na kati ya micro na kati ya studio tolobi likambo tobokani tocholani kaka mais ezala ngo ya mabete na sens que soki yo ozwi information oyebi yango te ndima yango mikitisa mais kotia mamena te parce que oyebi yango te na sens wana obiki professeur alors papa André kolinga oyo ata mokolo misato namona mpe yo oza chercheur yaka tokotala mwa mokinga na yo toyeba soki verte eza wapi nakanisi nakusukisala boye ke bandeko bozokolanda bino moko papa Nkusu azali non partant il est non partant parce que il est sans référence tozoloba ngo ntango nyonso soki bino bokolandaka kaka biloko ya bino baloba koran se lobi yango eza na kati ya bato ahlul kitab kati na bango ya des illettrés oyo eza na message moko te mpe ayebi message moko te mais aza koloba kaka bilobaloba na sentiment na ye parce que aza na preuve moko te nde tina nzambe alobi na kati ya Qur'an ke moto oyo apengwi na nzela ya semba oyo alingi komikambisa te na nzela ya solo aza moto oyo nzambe asa te kashe na motema na ye atie kashe na matoi na ye mpe atie na mbanguni na kati ya miso na ye akomona nzela te kaka osela mokolo ya suka akozwa pasi nde nakosenga na bino bososola kaka bososoli ezala nzambe apesa bino bolamu mpe apesa bino mayele inchallah kimia ezala na bino baso salamu alaikum. Merci mingi Mambankita, merci mingi ba auditeur, tout spécifique merci mingi na technique na biso et puis to ici kaka na bandeko ke mercredi lisusu tokokutana na canal futur na 107.4 na tour émission na biso comprendre l'islam et puis topesi mbote na Al-Haj Kwango topesi moyen topesa mbote na bato nyonso ezali te mais na bao nyonso balandaka émission comprendre l'islam tolingi bino mingi tobiki bino mpe bolingi biso vraiment mbote mingi tokozala besoin d'intervention na bino baquestion na bino mosusu mercredi autour ya thème na biso ozali kodéveloppe sikoyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Matondo bandeko balandi bouti bongo kolanda masolo ena
tolakaki tokotiela bino biloko nyonso ute sika touti yango bomoni lelo nesonga nzila mfumukusu kia munzala mpanda na ngola batiki ba homme religieux po oyo baze kosala lelo ekomi motema mabe bon tokoloba nini intérêt égoïste lokola basala yango lokola bamagablo na bango lokola esika na bango ya kozwila bongo misolo lelo basala nini baze kokoba kasi au fond na bango bayebi ete bonzambe na nde bomi moto moindo islam kaka nda tikalaki te islam epa zwaki ya ye azwaki ya ye makambo bomoni mamba nkita kotepa kotanga Koran mingi koloba arabe mingi yango te soko ezalaki au nom d'Allah falaki biso tozala lokwa ba Arabie Saoudite soko au nom d'Allah moto moindo pe akoki azwa bénédiction ena mikolo eze koya tokotila bino baelema na bango hors caméra bango moko baze koavouer koloba ete bango baze ba professeur na islam mais bazate au même rang que ba professeur arabe kasi bango nyonso baze tant tolobi rang moko donc baze ba professeur na rang moko kasi na possibilité financière na lolenge ya kobikela na misolo bango baze kolela islam eze kopesa bango ba miette kasi ezalaka chose étonnante soko moto oyo atelemi liboso ya caméra to liboso ya bato à défendre lisusu islam to à défendre lisusu christianisme lelo bato baze ba fanatique ya christianisme kasi na kombo ya Yesu tolobaki na manaka eleki to na ba émission eleki na kombo ya Yesu bondumbe ze kokola na kombo ya Yesu boumbu ze kokola pasi ba phaseur nyonso totunaki ba chinois ba japonais ba coréen ba croyaka na kombo ya Josite kasi ponini baze kozwa bokasi pe le devant soko mwana tindamaka nde azwaka lipamboli botala na mondelo akumbelaki loposo moindo biblia pe christianisme na yo moindo nani amekaka kolanda matambe ya biblia à la lettre tokoliki ze moindo kasi to comparer bomo ya bato loposo pembe azena tango ta sala ba jeune prière azena tango ta botisa bandako ya nzambe lokola mayebo lolenge botamaka awa na Afrika kasi moto moindo soko bango balei dendon batindeli yo bisuka et pour ba humilier jusqu'au bout bakome kotindela yo na ba sous-vêtement ya tombola oyo soko bazweli na morgue oyo soko bazweli wapi moto moindo tokenda wapi na gambela to na zando otala ndenge baze kopona na ba soutien s'il vous plaît na kombo ya Yesu nde komisi moindo bongo kasi moindo afandi likolo ya bomengo moindo yazalaki moto ya yambwa civilisaka mokili moindo atongaka ba pyramide moindo atangisi ba mathématicien nyonso ya mokili moindo atangisi ba philosophe moindo atangisi ba historien ba chimiste ba physicien moindo wana lelo ba yeli histoire ba koko na biso batambolaka bolumbu ba koko na biso balataka écorce d'arbre et Kobanda le 3 mai 1491 Rwanzinga nku andimaki ko se convertir na christianisme telelo bandimishi opasi pour un jour rolia na lola eze pasi oyo bouti kotala ezeka ka première partie ya masolo ya nesonyanzila fumukuzu kia muzala mpanda na ngola na bandeko na biso ya islam imam bankita esika tozeko kenda torobaki tokotila bino malembe boko sosola tina ya mosala boko sosola monene ya fumuki mbangu lokola bilili bize tokozana tango ya korobaka mingi te tokotia bilili torobaka soko bango pe baze na bilili soko bango pe baze na vie contraire na ya biso bango pe batia na parcours bokomona ete kombo ya fumuki mbangu ezali likolo ya ba religion importé awa na mabele ya Afrika soko ezepa ina bango ingeta batikala nango basala nango balingi
kasi awa na Afrika yango botaki boumbu yango eza cause ya malédiction ieze kokanga moto moindo ata osilisi etelo soko licencié en soko docteur en ata tonga ya pamba moindo yebi kosala te consommateur soko bakimi mituka pona milinga epolluer mabele na bangote mokili na bangote babwaki epai na yo na Afrika le lobby bilokos ndeze kosala succès awa na mabele ya Afrika précisément na République démocratique ya Congo biloko balokota balutu balokota basani balokota bayeko bwaka na pays le plus riche du monde torobaka émission yeze ya kolanda sans parti pris et sans tendance eze kaka koluka conscience ya yo moindo conscience ya yo moindo 17 ans d'études. Soko aujourd'hui 6 ans poste primaire, aujourd'hui 600, bolimbi 6 ans il y a humanité, aujourd'hui 4 ou 5 ans lisusu il y a université, moto ya bimi libanda pour luka ko sala cabine pour joie survie. Si ma tango belé ya betude moto yo akomi aluki glaciaire à ze côté ka ba sucré soit liboso école moko, soit na remoko. Soit à un accessoire et à téléphone. Wana zema solo to kosola na poso ezaiko ya. Kasi moto wana soko baloba na ye zonga na mboka. Kenda osala ta elanga moko ya yo pendant 4 ans lobi boze kozongisa nga sima. Kasi tokoyela bino ba preuve ko lakisa bino soko Chine komi Chine po asala ka bilanga. Et révolution ya mboka yonso ebandaka kaka na bilanga. Lelo tolingaki mingi bilili ya doba ya nesonganzila na ba ndeko ya isula meloba biso penza tozalaki na marobate kasi tolaki bino eze première partie bokolanda yango intergalite nango na manaki eze koya tokokoba na bino parcours nyonso ndenge tozekolaka soko bolandaki biso na lolenge elongo bani bopesi matondo na tata kwa ku image kuna bazalaki na sima ya kamera ponini te tata tenda zubila kuna na régie to moni tata luzadio pyramide ponini tende ko ngala zumbu 9 lumière to kutani na bino na poso ezali koya pona manaka ya sika matondo mingi